Si. Dans le monde. Amen. Moi, je suis comme dans le bac. Oui. Bon, je suis pas base, je suis ma maman. Ritz. Attends, maman, elle a parlé de ma casse. La pierre, elle m'a mis. Elle s'est maquillée du clou. Maman Émilie. Et là, c'est la présidente. Présidente. Pourquoi mon bal c'est la louche? La louche, Moutou. À la tête, c'est le dimanche. Amen. Dans ça, le dimanche. Rite. Amen. Nader. Maman n'a pas été là. Naomi. Naomi. Sophia. Ebel. Équipe moi. Va signer ma vanne. Va partir dans ma casse. Yagi m'a payé. Ah, il a fait ça. Il est moi qui me dit. Y'a ma botte à des points, mais on va pas y aller. Amen. Soit on y a faute. Alors, on va se voir dans cette église. Au lieu qu'on nous camakamu ya nzoto, au coup de la Jésus. La suite de pasteur, et là on a mis balai. Pas dans le côté, 1 Timothée 5, le verset 20. Voilà l'autre, c'est un trésor. Faites. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voilà. Aux autorités, moi, je ne suis pas mêlé. Avant pas me le bengi, obéissez. Je vais quitter. Fais audace. Fais attention, quitte. Deuxième handicap. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ok. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et amen. Amen. Yami balé. Kokata pour les fous de mon côté. Avant 4 ans, vous faites un témoignage de votre vie, ça. Nous avons une décision. Au 4 ans, pour la lito, il faut que je me balé. Avant de agir. Qui t'a fait ça? Papa Yote 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien et si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ah! Parce que nous avons est-ce qu'il y a eu qui m'a communiqué le coup? Amen. Si elle va à Sunaka, à Kei, totalement au Sud. Quel est? Ok, on va dire. Au moins, il y a des gens qui parlent. Bakola te lamba, bato bana moli.
nzoto alataka elamba te yango ntango oza na église oyana koluka makambo ya nzoto te eza échec eshuma omona lokola nza église oyo pase aza na buya te parce que yo oyei na makambo ya maladi na yo bitusi na yo makambo na ndako bana na yo mikakata na yo bafere na yo abondeli so abondeli mpo nzambe akoyanola te mpo nzambe akuna te enga bibikani boso bokonzi ya likolo bokonzi ya nzambe aza molini nasoka na verseli papa oza na Jacques 4, 4 à 16. 4, 4 à 16. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le second dit mon kina le konango, on a taché na mon konzamo. Le second témoin dit le comme qui. Nous avons lu la réalité au Gabon de Jésus. Nous avons dit fier. Ok. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Merci. Oui, on va dire que dans l'église, dans sa solution, le Banzamba Sanega, l'Indile, la grâce, et l'homme a imposé main aux humains guérisseurs. Moi, une semaine, moi, je suis quitté pour un président. Mon thème, on n'est pas les gens qui ont un camarade. Un camarade m'a dit qu'on a 4 bitumba pe kosoa na kati na bino euti wapi mwana nzambe pake église bazoswa mwana nzambe pake église kana problème moite ba pose ma pe au ba passer te aza ancien mama diaconesse mais akoza utasa ko na pasteur akoza utasa ko na mosa pasteur na lobi na yo mais quand vous avez mosa pasteur mbala mo vous avez pasteur mbala mo vous malédiction après qu'on te coller mal pas envie de ne toucher pas hein l'église les gamins les lois balandi fou il y a église il y a Isabelle il y a prospérité va que la prospérité va que ma prophétie va que la prophétie ma camp va que la guérison biloko ya don il y a don de cet esprit va louliamo par rapport dans le véritable prophétique la parole. Nous avons montré que comme on est le malade de Syrie, le nous se passe. Là, on est le tout face de Syrie. Après Internet, il faut se passe. Amen. Hein? Amen. Il y a un moment où on a Jésus, après Jésus, c'est parce que il t'aime à la bango, et dans ma cambo, il y a plus de problème. Nous sommes tous dans mon cul. Merci. Amen. 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 Bato bawanga Yesu. Kobosana ka Yesu. Inga bato batiki Jésus. Kobosana ka Yesu. Apo Yesu likolo na mbongo. Kobosana ka Yesu. Ateki Yesu likolo kolia e. Kobosana ka Yesu. Apaki Yesu likolo kobota e. Kobosana ka Yesu. Ateki Yesu likolo mokile. Kobosana ka Yesu. Oye baka ole mezali e. Kobosana ka Yesu. Ole meya mo ezali liwaye. Kobosana ka Yesu. Baka yo be bobo molobi e. Kobosana ka Yesu. Kobosana wapi mokolo na suka e. Kobosana ka Yesu. Okete wapi mokolo na suka. Kobosana ka Yesu te. Yeye babo Jésus e. Kobosana ka Yesu te. Kobosana Yesu te. Bobosa na kwa porte ya maroba na bobosa Yesu le lumba. Lokole na kama malaba. Wewe kama tatizo de projet. Wewe usubali zo matanga. Wewe mtu na la tete. Mbona mazongea la tete? Amen. Alors Bible est absolue. Bintu kapeko swa na kati na bino beuti wapi? Euti te na posta mabe na bino oyo.
na bilembo na nzoto na bino. Voilà. Le temps dont le profiter. Du moins, on lui montre dans le ciel pas dans ça. Au sam de la paix, on lui montre ce qu'il y a aux soins, aux filles, aux tombes. Et vous ça dans ça. Quel Dieu vous ça? Français. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Amen. Amen. Quand on ne fait pas ça, vous voyez que dans le monde. Dans Jacques 1, le verset 20. Nzambe kele na bato ekosala ka boyenge bele na nzambe te. Ngapo sili kata on liko bisa ba réponse na be. Kana no na wana kana. Ya monde za prisonnier. Et pesa ka boyenge pa nzambe. Kana no wana. Ndio mtekimsa siku na mimi kama mbindu. Mara sika mabe, na ndio sasa kana liko kana wa réponse. Ntano zikana. Obomi mbala moko obomi muri musa. Alobili. Alobiboye. Nzambe kele na bato ekosala ka boyenge bele na nzambe te. Français. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui, that's for Canada. Canada, moi, je suis à Canada à 1. Et moi, je suis à Canada à aussi. Moi, je suis à 1. Moi, je suis à Finga. Je suis à Canada, mais ça, je suis au Canada, ça, je suis papa. Naboye bolongola makambo nyonso na mbindo pe litondi na mabe nde na bopolongo ya maliloba likomami kati na bino likoki kobikisa milimo na bino. Amen. 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 Nakili partout na porte kanda na yo batakanda bozali bele. Ebate bozali banda Yesu. Soyo oyemba wana koriste oyemba wase wapaka. Ozana maîtrise de ozana kanda. Ozali banda Jésus. O mato kita. Ozali banda Yesu. Yo ba fuya kanda. Bambe sala. Ephésiens 4, le verset 26. Yo kanda message sumute. Celui qui a na kanda. Et comme il péché. Malgré que kanda le bola mutu. Mais là la tolo bola. Mais celui qui a na kanda. Na dit ça que les gens on a na mutu wa muso mutu wa. On a na kanda mutu wa. Et comme j'ai dit sou. Et on ne peut pas aussi na kanda. Et ça pour oyo kankanda nde na lisumu te. Tika te ete moi elimwa na ino bozali na kanda na bino. Mais yo si ko tu pas nzambe makamanzo yo si makamanzo nzambe azo wana kanda be ko kwa deliverance olo lukatolo la kanda yo zo wako lo pour maladi abo makambo yo ko lo ya ko na botika bitu mape ko soa na kata ni ndio avant utakuwa ko soa kanda tini na kai étant le kanda ennemi la langage de l'évangile ça va l'anger l'évangile et étouffer le Saint-Esprit je arrête tant de kanda et le comment on tout 29. Jacques 9, Ephésiens 4, 29 à 30. Venez pour le Bible. Dikate ete maloba na bosoto mandi mana monoko na bino Tanto gitana. bobele yango bazali malamu pe makolendisa pe na moko ezali bosenga ete bapesa bayoki ngolu. Ngolu tibi Jésus makambo bisa papagana. Papa moi ça vous le thème est papagana. Et va qu'on a position à langage, ma famille. Et va qu'on a position le bien. Et va la position tambour.
nanda ko tata ka boy fo mte ba ko ba ko mutema ya kamwasi pe mte ba te mwasa ko mutema za kamubali bana kata shamba ababa bima na kati ya salon te ba pa camarade kamubali na camarade ya boss bai bande ko mubali na ba mwasi bai bate babo mo mutema e ko bana mwasi na mubali o mwasi ali ko so na mubali ko nani wa ka te bo mutema mubali ko so wa Jésus. Deuxième mubali wa nzoto e mwasi na moyo akuli abonite alaka bonite te mubali na ngakoli ya abu santa beso amen femme ko baye na kati ya sala tato ninga zaraka abongola bonite maman ninga zaraka abongola bonite utamura na bakala yoka ba comportement yolaka yoka bilamba yolaka ayi so ki ka parlo ko ya bola te na masa 30 lobibolo boyokisa molimo mosantu na nzambe mawa te nzambe botiami elembo kati na ye mpo na mokolo na lisiko. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Leo na telefone ulibaki la gani kwa tena mgale mwasa mubadiko ulibaki nabana nayo nabande kuna hiyo mmoja wa maradi imani na kana na full report te kana pe ko full report de ma côté abi bana na France na inga makani za kipasete wa porte te. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs. Makambo nyonso na bololo pe na likunya pe kanda bakile no bololo mteba osambela mais bebe ba komi tâche pas mteba komi bololo bololo ni le tuna mutema na onenge Hébreu 12 aina kamwe so na bololo bololo ngeza nini eza makambo efana na motema na yo oyo ezala opasi oyo basala yo oyo kanisaka makambo eseleka me makambo so bazalaka esala bololo vi na yo oyo so balobaki basalaka yo mamoni ya bololo eza kati na yo bapeka soko réponse bakomi mbino na bololo wana na Hébreu 12 verset 14 à 15. Bole kaka kozala na bato nyonso kimia pe na bole. Tayozala kana na bato, tayozala kimia na bato. Tayozala kana na mwana na yo. Ozala kimia na Jésus. Tayozala kana na ndako na libana na mwana. Mbulu nzambe zakasi. Tayozala kosika na moto somo. Tatuni. Bana kana ba mobali na yo. Bana kemoka kina motema. Olo bakate. Musoro batelo kagero kameda akashi na motema. Pasa na kango. Eba na makasi na yo. Dépouiller. Avant les salaires là-bas. Bateau nyon, so maman la bazin na titre ya. Matthieu 7 verset 13. Bah on a la même verset 5. Là vous avez pas de l'enjeu pour mutia comme la joie de l'amour. Abini papa. Bombe kaka kozala na bato nyonso kimia pe na bule. Boyete moto azangi bule yango akomona nkolo te. Yaka. Bokeba ete moto azanga kozwa ngolu na nzambe te. Bokeba pete na tina na bololo etoa te. Mpe eyesa mobulu te. Mpona nzela yango bato mingi
On le met sur la vérité. Bololo. On va ramasser sur la tête. Mais mon numéro va solo. Mon numéro va solo Jésus. On va image à nan. Il y a Jésus. Pas le coup de la carte, on va image à nan. Moi, la main. Kanda, Lokuta, Kotonga, Muyibi, Sori, Oza mwana nani. Wana nyonso bilamba. Tout notre temps va pécher tes bilamba. Malamu nyonso eza bilamba. Est-ce que ça mélange? Ça n'est pas permis. Il y a un mélangé. Oh, moi, il n'y a pas de l'eau pour tâter. Il faut qu'on t'abouille. Boloni est tout dans mon thème. Il y a maintenant un secours à la scola des Ibana. Le temps où il y a Kawa, à tel ce que tu es, on va dire qu'on a quitté. Il y a des gens qui disent Ibana, il y a un moment où on sous ceci la raté. Amen. Amen. Les gens la pasteur disent comment tu as vu sous ceci là. Tu vas faire ça de la cara va cramer sa tête. Tu vas sous ceci là. Mais ils ont sous-souté. Amen. Quand on a sous comment ils ont sous-souté dans la carte. Le bungi. On t'a mal. Amen. Alors on a deux pierres. Un Pierre 2. Et 2 Pierre 2. Les versets 16 à 17. Et le béni. De Pierre 2, 16 à la Bible. Kasi. En joie qu'il parle là. Voilà un Pierre au total. 2 Pierre. Non. Oui, 2 Pierre, maman. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 16. 16 à la Bible. Voilà les total. Bon, ça va la bonsomi. Nde na bonsomi. Le corps a hésité na makambo mapete. Kasi bozala bambo na Nzambe. Bokumisa bato nyonso bolinga bandeko. Bomemisa Nzambe bokumisa mokonzi monene. Bino basali na ndako. Botosa bankolo na bino na kobanga nyonso bobele bango malamu pe na boboto te. Wana kobota. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. La vision là. 2 Pierre 2, les versets 16, le 17 à 18. Aujourd'hui, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Amen. Na matatu leo masakola lokuta kwa bongo. Wana ni kama bongo. Na mnaanza na 2 Pierre. Tokea mambo nini? Ces gens-là sont des fontaines sans eau. OK, maizati. Des nuées qui chassent un tourbillon. Yoka. L'obscurité des ténèbres. L'air est réservé. Avec des discours enflés de vanité. Yoka. Ils amorcent vanité voilà. Un discours à pamba la main. On a dit bala, chikana baba. Baba vanité. Et il y a pas comme on a dit que liba. Mais liba le Jésus. Dans le pas on a dit liba l'église. Il y a une église à pas liba. On a dit pas pour le poteau. Biloko ya mokilo adia. Ninga lo liba.
bazali maziba mazangi mai pe londende kotambola na mopepe makasi mwindo na molili ebombameli bango. Voilà, maziba sur la maïté. Mais ah, vous avez dit ziba na mai. Amen. Amen. Ziba na mai. Amen. La zone na Jacques na 4 scènes. Si na Jésus a yaki. Alors que la main bien. Ok. J'ai 4 scènes. Bino pas de la bosoto. Boyebi te kolinga mokile zali ko ina nzambe. Motonani alikani ete azala moninga na mokili. Ami zali si ko ina nzambe. Comment peut-tu trouver une solution? Ya maziba wana. Des Pierre, c'est 17 à 18. Ces enseignants des mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau, comme des nuages poussés par la tempête. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Amos 8, 11 et Amos. Amos. Amos 8, 11. Voici venir des jours, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, où je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas par pain ou d'eau, mais faim et soif d'attendre le parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais nous allons lire le côté na Congo. Amen. Koloya balobi ete. Tala mikolo ikoya wana na kotina nzala kati na mokili. Ekozala nzala na kwanga te, kozanga na mai pe te. Ekozala nzala na koyoka maloba na Yahweh. Et côté. Alors, il suppose qu'il y a un chameau posé au mélamai. Pour être nzale koya. Oh, maïs c'est la parole. Amen. Chameau dans 7 poches. Tant que nous allons voir ma casse, il y a un bon maïs. Oh, maïs c'est la parole. Amen. Ma camo est bien avec le maman, est bien avec le maman. Des autres, bon bakaya. Et là, on saute. Ok. Yesu a dit que pour la campagne, il va nous porter en bas. Ah, on porte. Ok, le porte non. Attends, on va faire valider pour les cas. Mais il y a un moyen de faire qui dit Jacques 4, verset 5. Bino lokalisi eteli combien le lupa. Et le mec a posé ma casse dans mon livre, c'est la côtière. Bino lokalisi eteli combien les alliés pamba les lobiete. Azali na posa ma casse pour na molimo o ya sili côtière kati na biso. Voilà. Il y a la qui mourit de wana. Mais yo tué bololo. On va dire qu'on va mourir wana. Molimo c'est lui c'est 4 na wala ndaki. Pe kama maki. Il a tagué la main mouine. Molimo ça moi ça tanda côté sur santé. Yamana yaki boso pote écarter nano. Molimo wana ndaki na parole. Tant que tu as yoki parole comme une lumière, le dé, c'est quoi il faut compter. Et pas, il n'aime pas ça, toi. Un peu de prochain, il va mis ça, toi. Le bolognier est la montée, maintenant. Avec ça, nous, quand on a joué, quand on a guerre, on tombe, on soit, on y na moko ya makambo moko za pasi na pona molimo na sila kotia kati na bino seselo manandaki moli eli mwande mwasi na ya libala mobali mwasi na ye alors molo libala tini molo po ezonge pe na ye il faut elata elamba na ye
Est-ce que nous avons un secours? Na thème na ngela ba. Baba na baba ni koloba. Abo na thème na ngela ba te. Ngana ya pour comprendre nga bien te. Kristo tina kufa ile kurusu ati ba sakoli para kusuma milimo kwa hiyo tabikite. Ba prophète ba bikite. Aibo ye mokaya. Ako kaba mulimo na ye. Ba mulimo na nzo lisiko. Amen. Amen. Est-ce que le molimo na Yesu oza prisonnier to so kamo ju grâce babesika molimo na Nzambe ezali bon somme ezao. Est-ce que tu bon somme na molimo na kimia pata oza kimia bon somme ezao tama kata molimo na kimia ezate na ndako na kimia te na libala na musalo zo bara libala na mazo zo ngaba na libala mazo zo ngaba kota na libala. Vamos jouer derrière là, la divorce dans la tribunal. Bonsoir, on ne va pas taper dans le bar. Oui, il va aller. Comment on a ça, moi? Toi, tu es un musika, tu es un musika. Beaucoup de musika. Abalo de musika. Vous savez que ça a 10 ans. Amen. Bila boite kuongeza kunaza pa so ni bloka mokile vandi kati na yo o baby si elimo na yo so wati susha mokile nzoto o baby si elimo na yo. Amen. Eloka yaki na mokile ya mwana frère ko ngala pa ngo kata kibi. Amen. C'est bino bokanisi ete likomi lizali pamba lelobi ete azali na posa makasi mpo na molimo oyo asili kotia kati na bino. Ok. Alléluia. En français. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Si vous regardez ici à côté, il y a Romains 8, 9. boyebi te ete bozali esambelo na Nzambe ete molimo na Nzambe afandi kati na bino. Kuna bia alandaki nini? Yesu misholaki nini? La tout mieux autres question mission là yakini ayi ko libali ba aya ku fere ko mtam abo ta ke poto ako na nani so ta muri mona eze petro bino bokanisi ete likomi lizali pamba lelobi ete azali na posa makasi mpo na molimo oyo ye asili kotia kati na biso. Voilà. Ok, un Corinthiens. boyebi te ete bozali esambelo na Nzambe ete molimo na Nzambe avandi kati na bino. Soko moto nani akobebisa esambelo na Nzambe? Nzambe akobebisa ye. Po ete esambelo na Nzambe ezali mosantu bino bozali yango. Pas petit Dieu. Obebisi nzoto na nini? Et la banni ne compte dans Zoto. Oh, il faut et là-bas et là-bas c'est la parole. Maintenant, il souffle de la badia. Il s'est mis dans la moulin. Le couté c'est la badia. Voilà le couté. Quand les la badia. Quand on les la badia. Quand les la badia. On lui montre ton yate. Ceux qui sont le voir Zio, na Kanda, na Kindoki, version de l'idée, à couper pission pour le souka. Est-ce que vous regardez? Amen. Amen. Yamani Siko Mukanda, na Romains 8, 9 à 10. Donc 1 Corinthiens 6, 19. Romains 8, 9. 6, 19. Ne savez-vous pas que votre
Amen. boyebi pete ete ezoto na bino ezali esambelo na molimo mosantu oyo azali kati na bino oyo esili bino kozwa wuta na nzambe bozali mpo na bino mpenza te zali bosoki na motuya elamba na bino basala nzambe selon discernement na yo elamba ezali omesunga motu moko nanga fungo elamba te nabi elamba ezali elamba na baleko elambani les bonnes œuvres. Merci. Elamba. misala malamu La grâce. Comportement. Amen. Amen. Abi kuna na Romains 8 verset babi bino bozali bato na nzoto te kasi bato na molimo soko molimo na nzambe afani kata yo solo bino bozali bato na nzoto te kasi bato na molimo soko molimo na nzambe avandi kati na bino solo elamba wana c'est le Saint-Esprit. Yende mtakongengisa yo so avandi kati na yo alochange balo motoka lingamba moko te. Amen. 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 Donc misala malamu bana kosala eza bilamba de comportement de caractère. Amen. Amen. Allez, bino vous allez en joto te kasi pas pour c'est mon lieu ensemble pas de yenani azali molimo na Kristo azali moto na ye te molimo ensemble mtakomima yete ako présenter. Amen. Amen. Siko yo za molimo ni lede molimo sata bien là molimo sata mo siko na misala na yo toma siko bilamba ya molimo santu na misala na ye siko yo misala zo makati na ko bela Jésus na yo continue ana kete ko na Genèse ko na fois ko là pendant ce que ça na 15 amen 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 na koma kobanga na koma kolenga ye na koma kobanga ya na koma kolenga ye makamalo bakaye yango esili kokoma ye go
Thank you.
Apocalypse 19, verset 7. Pendant Apocalypse 19, verset 7 à 8. Pardon, tosepela tozala na esengo tokumisa ye mpo na libala na mwana na pate esili koya nzela epesami na ye ete alata bilamba petepete na langi na peto. Amen. Qu'est-ce que bilamba? Nous avons posé bilamba na molimo santo. Bilamba wana ezo
évidemment, c'est la parole. Makila Yesu. Amen. Amen. Pendant que vous avez votre acte de merci. Allez, tous ces faits-là, moi, je ne parle pas de comme ça. Mais est-ce que sont là, dans ce jeu-là? Quand la paix, ça dit. Hier, tu as dit qu'on collaborait l'amour diable à mettre sur le sous. Il y a même qui m'en souffre la vie sur la zone de l'année. Il y a qui a marre au Satan, le bon a dit qu'on consacre dans la zone de la vie. Mais ça ne doit pas être mal, il y a qui a marre au temps de la vie, pour qu'on continue dans la zone de la vie. Il y a même qui a marre de l'iola. Hier, sur l'Apocalypse, 10 verset 13. Très dans le Bible. À la Lamba et Sili Koinama Makila. Va. Et comme on a eu, et bien à Miete. L'Ilobanan Zambi. Papi, à la Lamba et Sili Koinama Makila. Mais la Lamba Makili. Ma souma, mais mes 4 amis. C'est ok la femme. Oh, Satan a la Sani Nadali. 1 Pierre 2. Et verset 24. Français. Abralis. Et verset 28 à 29. C'est le péché. La révélation des alliés, le péché des alliés, la maille à diable. On est comme on a souhaité un qui attend le sous-souté. Adam Zawapi, avant qu'on la radam, bien comme la veille pour la péché. Amen. Amen. Travailler, il y a un besoin de la grâce. Amen. Amen. Et vous pensez à mi kuma, qui n'a pas vous pensez à mi kuma dit. Boya liboso na ye. Bino nyonso bozali kolemba na mosala pe na mokumba na bozito. Pe na kopemisa bino. Lisumu nyonso eza mi kumba.
bikumba yaya ekuke na kaka mukolo kokota te mutakota ka justement ka Moïse eloko moko ya sandu kokota te bikumba c'est le péché. Amen. Hein? Pourquoi nous en avons? On a combien de bikumba? Mi ba eto misala ataka bikumba koswana zuwa koyina banyongokanda loleto lokuta nko eboya na bikumba songi batebena bakiti makambo wana te chauffeur ipesa na mutuka mama nafukali kofe koza mukumba na abite chauffeur oyo kizala kwa Yesu obimaka na yango Yesu azobonde oti pesa na bikumba na songi ya baina koina na yo koina yo awo yele Yesu azobonde bikumba péché abia kokwa kosuna kolonga te kaso akoya ko kotika esa na mutaza kotosa eso so za question ya mbote mongana na fana pesa mbongo te tokosanga na susu te uza décision te ya kozanga kotosa ba parents na yo te na Afrika ba osute ko ba parents uza décision kotika na ndoto ba penser te na kona ba côté bata ba eve etali ba uso zo décision déposer mbote ka ba oto na kana na et c'est là-bas. Amen. 29. Français. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Et donc, makoboza kimia na bilimbo na bilimbo oyi pesi kimia mais le bona bisumu ezali omote bomona na kimia te ana kimia te ya bia zali kimia ko ta pone ko te le bona péché ezali na kimia te kosa ka bikumo na poko alelo mukoni obema abangina lo ko yesu yo moto ya kokama Imaro pesa mbongo te anapesa molimo na lingala papa na le bokamata ekangeli na ngai likolo bino bebo yekola ngai nzambi ngai nazali na bampolo mpe na motema mosokemi mokolimbo na bino. Alléluia. Amuke bapese le pese na azo ndabona Kristo baba na sasa kama iboso ni kama basikeli ndio kama iboso kia ndia bilongo na kama basikeli yake na basi na imosuka yendo bongina lo fumu yesu yo mozu ya patamwa elika basambu yo meya ya mara ondema na yeah.
Lina. 29 papa Lingala. Oka matai kanyoli na ngai likolo na bino. Evoye kola ngai. Nzambi ngai nazali na mopolo mpe na motema mosokemi. Bokoza kopema mpona milimo na bino. Alléluia. Baba ndimaki ye. Apesi ye motema. Ai motema okota. Balongoli nyonso ki na motema na bango. Balongoli comportement ya kala. Balongoli caractère ya kala. Bizaleli ya kala. Oya ki elamba ya kiabe. Amikola nelo tikela yo. Deplace boyambo na kawa. Nabotelo biko zoto yo ka peso zo zo sabira baka. So yambo tuti. Romains 10, 10. Dans le Bible. Français? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit Nzambi ondima oyo bokomisa moto na boyenge bende ezali na motema. Est-ce que ondimi Jésus mpona koloba ekoma ondimaka? Ondimi Jésus mpona kolongola lokuta ondimaka? Ondimi Jésus mpona kolongola kanda o remplace Jésus opese motema na yo? To ondimi na monoko ya motema na opesi ye te mpo kola opesi motema indela basolo. On dit Jésus, pourquoi parler là? On dit Jésus, le corps de l'église. Allez, ça dans ce que vous est-ce que vous avez quitté? Yaka, on regarde mon bel solo. La bosse non solo.
lelo. Là, ça va faire ce Mikumba. Mikumba, quoi, on fait ça? Il faut dire maintenant Jésus. Donc, on a un peu mobile ici. Ndeyende Loba. Et l'Apocalypse 19, verset 18 et 13. Apocalypse 19, verset 18. Alaki elamba esili koyinama na makila ekombo na ye ebyangami ete liloba na Nzambe. Alongo elamba wana na Golgotha. Matthieu 26 et Matthieu 27, verset 7. Moi, pour avoir la sika. Moi, je suis sika, je suis sika. Badudu a dit que j'avais mon condamné à la parole. Comment tu vas te sika? Mon thème à sika, moi, je suis sika. Comment ça va? Les sabots, les Ézéchiel 36, verset 27. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 11, les versets, avant que mon Ézéchiel, donc Ézéchiel 11, les versets 19, 20. On dit maintenant Sika. Alors c'est le comportement Sika. Le comportement Sika, c'est ce que le banzan dit, c'est une décision. Et ça, c'est une camoté, c'est ma salle, c'est la question de ma gêne. Banda le logo dans sa société. Quand on a le logo dans mon commission. Est-ce que ça se dit mon connaissez quand même? Il y a des tableaux de salut là-bas. Il y a mariage. Il y a des tableaux là-bas, mariage, il y a. Je vais aller dans le moyen. Aya, quand on se compte, tant à la tuer là-bas, le corps de beaucoup, il y a des gens qui me disent que c'est là-bas. Il y a des gens qui ont terminé. Faut donc on dimanche. Qui t'a besoin de Amen. Amen. Donc, Ézéchiel 11, le verset 19. Nakopesa bango motema moko. Pe nakotia molimo na sika kati na bango. Oyo kisoyo ba na Yesu makamba liboso elongwe. Yo tala yo nanga molu pasteur. Est-ce que kanda liboso elongba? C'est kotomboka liboso. Kokanga liboso. Nkela liboso elongwa. On a que la masse qui a monté ma perte. On a qu'à supporter. On a qu'à qu'il tout quand on les attaque. Elle s'est arrêtée. Alors, peu mon livre à ce qu'il est français. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps les cœurs de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Voilà. Afin qu'ils suivent mes ordonnances. Et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront. Est-ce que vous avez vu nos présidents à Sikeye, Eloïla Sikeye, Etamona Sikeye, Langage Sikeye, Evan Sikeye et la Marwa. Tokenga. Nakopesa bango motema moko. Pe nakotia molimo na sika kati na bango. Pe nakolongola motema na libanga kati na mosoni na bango. Pe nakopesa bango motema na mosoni. Ete batambola na mibeko na ngai pe babatela malako na ngai pe batosa yango ekobote nokutate moyibite oyo tamango liboso ologolango otamotiko na bolingo na esengo ona pasene na bolingo na esengo eske yo okanga mutuna motema na ote pasa olika musoko bololeko taka nayo
volonté zali auto pour le zali c'est kita papa pe bango bakozala bato na ngai pe ngai nakozala nzambe na bango oyoki batu wana bakosukola mitema na bango ayikili bopetoli mpo na liloba esike kozola bino mpe bakelakesoli mpo na kopetola bapeche na bino. Alléluia. Aïe na cause un bateau na. Il y a une autre bouteille sur ton Satan. Na continue là ouais. Et j'ai qu'à le bénir. 36 verset 27 et 26 à 27. Est-ce que dans l'Apocalypse aussi? Papa, na kopesa bino motema na sika. Yaka oki. Pe na kotia molimo na sika kati na bino. Oyoki. Pe na kolongola motema na libanga na kati na mosuni na bino. Na kopesa motema na sika. Pe na kopesa bino motema na mosuni. Pe molimo na sika. Yoka sikoyo. Na pe motema na sika. Pe molimo na sika. Amen. Amen. Boza batulanga. Bananya. Wake yelini. Toka presa. Tana za kolanga mwana. Na manani. Na te Corinthiens 5 verset 17. Est-ce que oui ma communication avec Christ. D'abord le sika. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Okay. Les choses anciennes sont passées. Kuna tota kuna na Ezekiel tumayanja ombre. Réalité c'est quoi yango? Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Merci. Merci. Soko moto azali kati na Kristo akomi bozalisi na sika. Makamali boso malimo. Kanda kotoba makambo na sika. Bazo kuja na molimo ese mona kina gentil molimo apando la kamoto. Et là tu es sika. Langage sika. Yo. Namba. Bisote. Bisote nous to manate. Namba ni boseleki. Oya kotoba. Allô. Yoga sikoyo. Na Apocalypse sikoyo. 7. Le verset 9. Abini. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Nasima na makambo oyo natalaki mpe namoni ebele monene oyo moto te akoki kotanga motuya na bango bauti na mabota nyonso na mikili nyonso na bibolo nyonso na minoko nyonso batelemi liboso na kiti na bokonzi mpe liboso na mwana na mpate balati bilamba pembe liboso tokamamaki na Apocalypse 13 le verset 8 le 7 les longs bilamba pembo bébé balati mais ça de la bundisi bango attends la porte 13 verset 7 avec ensemble adi na saka zo ana kombana bango nguya pesami na ye soko mela kama sana ça va vous sauter on a kanda ça va vous sauter on a content ala tina na hote il va nous ça va tina na hote ça va zo luka bato balati lamba ne ba ma yenge be c'est carabini na 37 nguya pesami na ye na kobunda etumba na bapetwi oyoki pe koleka bango aunde combien ba combat on a va tâcher l'homme. Il va dire nana na ye. Il va dire trace na ye. Par on doit adorer ye. Mon qui les a ye. On y a dans notre adorateur. On va pas adorer la solo. L'adoration, c'est le comportement, caractère qu'ils avaient. Il y a besoin d'adorer. Tant on a le couteau adorer diable. Quand on adorer diable. Le couteau adorer diable. Impudicité. Mon yid. Bagnomo. Aux adorateurs à diable. On peut y dire mon qui. On est dans le adorateur, on va nani, bâti bien bâti.
Ils ont adorateur à Dieu vers Jésus. Nous sommes adorateurs. Nous avons fait la parole 13, verset 7 à 8. Apocalypse 16, 7 à la Bible. Apocalypse 13, verset 7 à 8. Français. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Voilà. Et de la Lubumbashi, il y a un autre qui t'a. Abandonné Boujimani. Et, t'as un bout. Ou abandonné tout. Et, les ou abandonné Bakoro. Maman, a gagné des as. T'as monté dans le Kouta. Magoya, Bagnon, Kana, Zouba, Kofinga, Oza, Ousala, Satana. Adorateur à Satan. Yamutino Yaka, Awa. Kwa kwa kama mkiritia mabala kubota lobola na makabwa sata na kakaje wa lobola kama sata baza kwa tailler kwa beto via sina beto pharmacie mais yo ko forme yo ko dire kama libala kubota kama wani nani ela bani yo nati c'est la manie zate lole adi kuna français papa et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. Ok, il y a qu'un papa Romé Awa. Et il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Merci. C'est dont le nom n'a pas été écrit. Alléluia. On a Jean 4, 24. Habita bazon comme assemblée. La somme. Ils ont adoré la terre. Margot est dans la chorale. Margot dans l'intercesseur au monde de la. Après tu vas pas adorer. Papa. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Allons, papa. Et il lui fit donner autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toutes les nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Merci. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre. Et bien vous allez me dire conscient. Dans mon avis, conscient et la sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. Et là, ça, vous donnez, vous allez dire, na mutoli ya kamisino lokaka. Au que non de. Asa bunga. Hein? Na de veja ka. Asa ndanga na. Babi kuna l'Apocalypse 7-9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule qui Jésus. Ma caméra a solo, on m'a dit Matoyo. Ozo kufakat na Yesu. Yo kufakat na Yesu. Sur les yeux de l'eau. Ayozo kwa kama bamba ko to bana. Mais moli mona yo. O kufakat na Yesu na suki. Et la manignorate.
aux adorateurs na to ki dia adoration o ya kani na moki na o yeso kangoli kanai baki ko adorer Jésus na l'eau yaka que personne ne pouvait compter de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Apocalypse 3, verset 4. Yoga bata osiko, yoga boza osiko. Bato bazubila. Yoga basi ya Yesu manu. Alléluia. Yoga suma, Yesu suma. Naga na boge mo ndo ba le bio. Olo. Wa ma le bio te. Apado. Est-ce que on sauve là-bas? On le oyo quand on se là-bas, on beaucoup finir là-bas. On se là-bas partir. Yaka. Nabongo kanisa lisusu liteya liyambaki yo pe liyokaki yo batela yango pe bongola motema batela oteya ngana kembula bomba motambola trésor elonga isa alekia ale mateya wana boyoki abanga na ya bobateli yango ngao pe na ye mateya yoka mata na yaka les hommes des hommes faibles. On est d'autres la faible. La manifestation de la faible. Vous ne pouvez pas passer moi ça. Dans les autres dans ces moi ça. Kita. Sokonde okokengela te. Okokengela te. Nakoya lokola moyibi. Wala liwa. Okoyeba te soko na kubimela yo na kando te. Malamu te. Ta âge za na âge komi. Waka elenge. Loko na 60 à 7 ans. Et donc, aux autres signes, aux autres qui Oyaki elenge, si vous avez matin, aux autres qui chiter. On est déjà à 87 ans, il y a qu'on s'est préparé. Les commissions de l'Europe, la erreur à 80 ans, ce qui nous matait, on se m'a cassé. On l'a sauté. Et comme il a préparé, Amnayo, et la manière là. Pour éviter à côté d'avoir besoin de la loi. Tani aba osaka fiero kwa sababu hilo zokota mwana tiara zobude anati enani ile bwana shako wana ndio anati amifiki kwa musicien moki aki munda kama John moi je vois kuolera baba mundi kwa bayana je no kama na wa fier. Regarde, trace. Ah, car on est au cocolo, ils sont beaux dans ça. C'est là. Yo, comme un pembe qui bouge au de son latte là-bas. Il a dit la taille. Qui t'a papa? Kasi ozali na mwa komo mosusu kati na salade ezo na te komo mosusu analyse bato babebisi bilamba na bango na mbindo te nde bakotambola na ngai elongo na bilamba pembe mpe ete bazali babongi. Alleluya. Abinini bo ete bazali babongi. Aujourd'hui, là-bas, pendant que tu as mort, tu as surtout l'Apocalypse 21. La Bible dit qu'on a sur l'écolique. Makamou sur la écolique, makamou sur la écolique. Maintenant, on a 3. Tout le monde, moi, ça, ça, comme bon, ça. Moi, c'est ainsi. Yaya. Après, tu vas terminer. Apocalypse 21. 21 le livre. Ah, les heures qui chassent ça. Il y a poto. Donc, pas de version. Namonaki likolo na sika. Ok. Nase na sika. Ok. Mboye de lola na liboso. Nase na liboso esili kolongo. Namoni likolo na sika.
Alors, pourquoi il faut qu'on a monté dans ce cas. Le monté dans ce cas, mon lit dans ce cas. On a l'identité, monsieur. Amen. Le macamamo qui nous fait effacer nous. Et l'obélasika, et tabolasika, et l'ambasika. N'est-ce pas pour aller au Québec? Français. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre au ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Ville sainte et aux ambassades. Aux alawala. Quitta. Préparé comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Ah! Et préparé comme moi, ça, ça, vous avez dans la mobile à Liban. Vous n'avez pas de bon. Nana, tu as Rumba. Vous n'avez rumba, vous n'avez adoration. Amen. Vous n'avez rumba, oh, ni. Nasuki, tale lobe la sikeye. On l'aime en sikeye. namonaki likolo na sika na se na sika mpo ete lola na liboso na se na liboso esili kolongwa mai monene mpe ezali lisusu te namoni mpe mboka mosantu Yerusaleme na sika kokita na likolo kouta na nzambe esilaki kobongisama lokola mwasi na libala oyo asili kokemba nzoto mpo na mobali na ye nayoki mongongo makasi kobima na kiti na bokonzi ete tala efando na nzambe ezali na bato na esika moko akofanda na bato na esika moko mpe bango bakozala bato na ye mpe nzambe ye mpenza akozala na bango elongo azo souffrir ma gêne kolela ba moto banzala akolongola biso nyonso na miso na bango ekufa ekozala lisusu te na mawa te na kolela na pasi mpe lisusu te po ete makambo na liboso basili koleka mofali na kiti na bokonzi alobi ete nakozalisa biloko nyonso biloko na sika. Merci. Éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth, merci. Seigneur, tu as envoyé ta parole ce soir, Kolo Yesu, et Namituna. Pambate, biteni anzoto na biso ensemble na mwesali corps. Mais chaque eteni azumotuna. Oui. Dans cela liloba na yo. Est-ce que lito etiki koyoka mabe? Monoko etiki koloba mabe? Motema, Seigneur, otuni moto na moto, otuni eteni motuna. Oui. Ozongisi biso na kati ya intérieur na biso. Pona kotalisa biso ke molimo na biso leki nyonso. Amen. Pambate nkolo yebisi biso nyonso tozali kobika ekoleka. Mais tokoyeba kobika une nouvelle terre. Po otuni tokozala wapi? Mokolo yango, est-ce que tozali komilengele? Yawe toloba nini? Toyebi soki tokoki te. Seigneur, tokoyi biso nyonso na se ya makolo na yo. Liloba na yo nkolo Yesu ekangi biso. Toye lokola bato
Mais les lobanons ne sont ici, ils sont là. Alléluia. Kolo Yesu to lobani et yo kabiso mawa. Le lobana yo kolo de bomoi. Tika ete kati na biso. Le kolo interpellé moko na mosusu. Et puis ça biso na koki et transformé biso. Le lenge yo lobi. Que okolo na motema libanga. Pe yo ko pesa motema mosuni. Poko cha molimo na yo kati na biso. Pete ya ngone sala ete biso to sali lobana yo. Tika ete di le loba wana. Il y a Ézéchiel chapitre 36, 26 au 27 verset. Et ça là. Et va partir via mon corps dans mon sous. Tout le monde qui va dans la sika, dans la molimo na yo. Pe molimo na yo, kolo Yesu et à biso na lolenge oyo esengeli pour le coup ezonge pai na yo. Tata na lola, batiki monte na salomo kona yo. Yo sepela ko le kanzela tata na biso. Ya sili koloba kolo Yesu na nzela na yo. Na sengi yo za na mofuti malamu. Peut-être que pesawa kolo ko représenter de la mosalo ya sali. Tika ete kolo na sengi longévité epai na ye. Na sengi sécurité divine. Na sengi sécurité sanitaire. Na sengi la bénédiction na anga na nyonso kolo Yesu. Na mikolo mibalo yo tike na se na moi. Tika ete kolo bila kolo lo bali kola vina et la tanso. Le jour où il y a consalate, kolo Yesu veut dire que yo kosala. Mais kolo tika ete mission na ye sur la terre. Et ça là inoubliable de génération en génération. Zamba bono limoto to yaki ko yoka yo. Kolo moto na moto so mana mitona na ye. Na ye ko senga na kolo Yesu. Le kola yo lobi na peko na lelo to ye ko déposer mikumba. To songa na mikumba masumote. Bambate de lobana yo kolo Yesu et supplier biso et sengi biso to déposer à biso de masumo. Père Papa na loba poko lelo na kombo na Yesu Kristo. To bonde na kodima. Peto lobi. Amen. Alléluia. Siko, eko pela siko Yesu mikumba. Soko vanda yo. Soter, abi bake pa ina ngana. Un Pierre 5, le verset 7. Soko lana mabele yo. Soko vanda kiti yo. Pourquoi epai na ye makambo mazali kotungisa bino ezali bino bozali mpo na ye. Alors oyelaki moto te likambo ezoderange yo ye azomona yo ngape naza lokola ye na obikso te. Alors tala mokumba nini oyo nano opesi Yesu te mago otiki kitamba na motu otiki bapantalon otiki bamege ari bien soki bato nano babienami na kombo na bakomikitisa bakobonde bakoluka elongi na ngai ndenge ekobuka ye mpe bakomibongola na banzela na bango mabe nga na likona kolimbisa bango soko bato na ngai nakosaka te baoyo babiangami na nkombo na ngai bakobikitisa mpe bakobondela mpe bakoluka elongi na ngai mpe bakomibongola na nzela mabe na bango boye nakoyoka kuna likolo nakolimbisa masumu na bango mpe nakobikisa mokili na bango. tala mikuma nini ozokoka kokitisa te lelo ke okite pa Yesu mokolo wana
otalaka lokola otalaka mutu te. Otalaka lokola otalaka mutu te papa. Motala mama ngene libana. Ya motala moteur mo soke mi pe bukali ya brisé. Oki mungo na yo. Pardonnez Jésus. Pardonnez Jésus. Dans l'alliance. Pardon. Il s'est dit l'ignorance. Tout ce soit jeté. Et donc c'est que mon curé je le connais quand. Mon curé quand dans l'ouïe, va cosa ni mon corps yo kozonga. Maintenant dans vraiment cosa mo monte que yo koya Yesu. Pe ko jemuki. Pardon Père. Libre sa mort mo kena yo. Amen. Comme des autres. Yaya Yesu kotiga mate. Oh yaya yaya koboga mate. Nongolanga sonye kotiga. Oh Jésus. Koboga mate yaya ye. Yaya Yesu kotiga mate. Oh yaya koboga mate. Mukolo nongolanga sonye koboga mate. Yesu ndeko na yo tika masu